nzela oyo nkolo afongoli mpona Congo nani akokanga. Breaking news. Bonzambe na yo endimama Yesu mokonzi na Congo. Position ya malamu ya mabota. Kombo na yo bendele ya elonga ya Congo. Vous allez donc bien brancher dans Breaking News, nouvelle en bref, en direct, le monde allait avec Proverbe 30-30, vous allez en direct, il y a Sofkins TV, et il y a www.sentinelerdcongo.com. Bonzambe ya Congo, endimama po Yesu aza mokonzi ya Congo. Ba plan nyonso machiavélique ya ba Rwandais na Bugandais na mboka Congo eza nil et sans effet. Congo bozomona Yesu akozala likonzi. Breaking news. Toko continuera kobumbamela ye. Oyo ezali Clovis Santu, le fils d'Ale Moloto. Yesu azala liboso. Aza nzambe na biso. Bakunga nyonso alakaki, bilaka nyonso alakaki ekoki. Elongo la Yesu tokokoma. Yesu yaka azala liboso ya bakongolais. Ngonga ya ngoyo tozala libéré. Parce que biso toza génération ya baoyo bakokufa te baomona bonzambe ndenge Yesu akoya koza église. Tokomi na ntango ya suka. Tokokoma. Avec Proverbe 30-30, va congolais va recomma. Tozolanda Yesu. Oya loba eko salama. Mokonzi ya Congo akosaka te, ezali breaking news, ezali bongo Proverbe 30-30. Tozobanda na dossier église pour eza koyinda. Dossier église na yebisaki bino ke Beni in akoyate. Bomonaki bien ba publicité moko Ers na impidique basalaki ya Beni in akoyate. Beni in akoyate parce que Beni in aza sataniste nga na bondelaki kote nzamba beta. Nzamba beta ye akoyate. Koute équipe na ye bakotaki en contact na nga. Bakoya Manchester pour la délivrance. Mais na yebisaki bango avant na yamba bango. Il faut baleka na chaîne na télévision pour ba témoigner. Musala nini nzamba zo sala na kati na nga. Donc équipe a Beni in ba mona kinga parce qu'elle est très malade yango moni ya kité na ebité bata ers fubali karabalo baka vérité. Alors tolobi susu na nzela kaka ya église tozali na ba communiquer makasi ko uta na église na moni lelo journée mobimba banda na partager ki témoignage ya frère na biso Omar Londres ningani bato bazo finga bato bazo seka bato bazo kumisa. Nazo senga kana bato ba comprendre que le proverbe 30-30 azali race ya basantu, race ya ba serviteur de Dieu ya temps de la fin o nzamba zo belanga. Pasteur oyo Marcel Mwamba na yebi ete na mona enamte mercredi passé na kendeki matanga et pas pasteur Régis na Manchester na Eclos azaki éprouvé à bungsa ki ndeko ya docteur o touti kunda personnel. Alors, na koti na ndako matanga na kuti bazolanda olive na landa ngote, mais comme na koma na ndako matanga, il faut na respecter ndako matanga. Alors, ndeko wana azali koleka na TV, l'air na monie malamo molimo na nzambe yebisinga gaza na kati ya lifelo abongwama. Sur le champ, na monaki numéro na se na tindeli message soka za sincère wa yebisa bino, nebise nzamba zotalisa ngo za na kati ya milimo mabe, oza na kati ya satana. Alors, oza na kati ya lifelo na batu tu bazolanda yo, oza na kati ya perdiction. Na tindelaki message en pleine prédication pe sukaki wana na yebieti. Alors lelo na moni frère wa benanga liboso ayeko benanga so po ayebisanga ke Enzo azaki concubine na ye ba azalaki kosambela na Zion azalaki pe interprète amelaka bangi amelaka ba whisky lelo soki Enzo wana akimiye akutie pa pasteur wana ezali témoignage ya frère wana muta vivre yango na yokango déjà ba benanga liboso na boyaki le na yoki 3-4 personnes oyo kolobelanga na lobi oyo nyonso na koyi koloba oyo eleki lelo d'ailleurs c'est pas moi qui ai parlé c'est le frère qui témoignait vrai témoignage ya frère wana aza vivant akufita aza na Londres bato baza na Londres bayi masolo na siko pourquoi vous m'insultez et pourquoi moi si bandimi église bofinganga
à ma qualité ya serviteur de Dieu, ya oin de Dieu, à ma qualité ya oin de Dieu, na kabi Marcel wana, na satana, et puis moi si na kangi mabondeli. Nandeko mususu o afinga inga, na kangi bango mabondeli, pour na relaxer ke, na la osa aventure, mais je suis en train de servir Dieu. Alors, ezali nde mwana, lelo lisusu, na tongo ba benginga, pour na koyebisanga ke na côté ya Eling kuna, na Eling manager to sololaki na John Bramen aza manager ya Tesco côté kuna Sakayosa akende kosomba akende kosala basha asombaki biloko nyonso tout mais na kati ya basha asombaki bouteille ya Jack Daniel. Alors l'air azosomba ngo le balongolelela balongolaki te l'air abimi eleli mbila ekwaki ekangi ye mais bavérifie bafacture ke afutaki na ye ezalaki erreur ya bandeko bazalaki na caisse mpe basalaki basengaki apologize mpona bozo basalaki ye mais etili ke ndeko wana baye kopesanga compte rendu ke non mpo bato baso babengaki nga na 2 heures soki tv ekatanaki bon nalobaki bobenganga to bobenganga te tv wana ekatana to esala nga naza kuna te me nayebi ke kala mingi te ekokatana donc eza problème na nga te eza devoir na ye na baproblème aza nango ya mbongo yango akomi komelaka Jack Daniel mpo elongole basusi le cocotier azobima na mwasi ya diacre na ye na Dublin pasteur Rema alias Apolosa modérateur na ye atie mwasi ya libala zemi mpe baboti mwana en plus modérateur wana azosengaka mwasi oyo babotane mwana na miso ya pasteur na miso ya mobali na ye bazongisele mwana entre temps preuve eza te ke babotana mwasi wana mais pasteur Rema Apolosa ole agangela frère po avandisa bango nyonso to apekisa bango ye azokotela mutu na ye wana ye Apolosa azokotela mutu na ye wana alors ezali ndenge wana na place à suspendre même frère wana oyo aza modérateur mais ye azokotelaka mutu wana tolobaki na Alesden donc na Tesco ya Alesden eyindaki Sakayosa akendaki kote kuna mpe lisusu tomoni ete bandimi ebele babimi banjweli moswahili bagroupe na bango le baye kocomprendre ke mutu wana azosala bango baventure abimi kuna e bato ebele babengaki nga mpona kotuna nga makambo ezoleka kuna nalobaki nayebi eloko moko te etalinga te dossier wana etalinga te donc ekokatanaka kala mingi te félicitation na bino tu bolandaka ebola activité mpe baoyo tu balandaka susu Olive TV te eza chaîne na bakolabo kala mingi te ezokatana bosali malamu ndenge bolandaka yango te soki koyebake paster na yo azali serviteur ya Satan azali serviteur moko ya lokuta tuna ndako avandaka neti nga awa naza responsable ya ndako eza na kombo na nga bana na nga famille na nga eza na nsima na nga me kende tuna paster na bino paster nyonso tu oyo avandaka na nsima mwasi akota libala na ndako ya mwasi abimisa ndako te yebaki ozokende na paster ya un aventurier parce que aza même pas leader ya ndako na ye azovanda na nsima mwasi nde do mwasi na mvukaka ye mpe avivaka na fraude donc oza libanda ya bonzambe etali bino donc tolobaki Marcel abotoli mundimi na ye mwasi donc mundimi wana ase plaindre mpe alobi masolo nyonso tu ndenge mwasi wana bango nyonso bayebi ke amelaka bangi bayebi mpe ke ase drogaka mpe amelaka bawiski me batikaka ye asala modération auto interprétation mpo apesaka bango bambongo mpo asalaka na banke bozomona baventure ezolekaka na mboka na biso Congo. Alors tokoti sikoyo na politique na biso tolobi IDPS sera dribblé par les Rwandais comme ils ont fait avec Idemo et Palou. Donc IDPS ba accord nous supposons nous signer Kabila a dribblé bino ndenge a dribbla Palou pe a dribbla Idemo a bengana zanga bangona lelo premier ministre aza sous moto a Palou te mais bopesa ye pouvoir abomi ba congolais ayibi koleka ba action oyo bozosa oyo tozosala awa ezotouche ba action tozosala na poto ba marche ba piqué eza malamu mais eza enough te donc eza vraiment eza suffisant te parce que ezotouche Kabila na Kinshasa te etouchaka ye kaka soki azoya awa ndenge tohumiliaka ye nde etouchaka mais le tosala ba marche ezotouche te donc ezosenga to kita na Kinshasa kosala ba sabotage ya pareil ya l'état. Alors ba combattant nyonso ba soi disant combattant
onga combattant na kiti na uti Afrique du Sud na uti poto na kiti oya kolabo parce que pona ko infiltrer musala wana ozo senga te ozala na bango esika moko. Donc tolobi ezali il faut to infiltrer musala ya l'état to saboter na terrain kokota na ba parlement européen omoni l'air bazora ba décision awa soki par exemple toujours qu'il na parlement awa et ozala malamu mais na parlement européen ba congolais baza ebele te soki par exemple ba vote te olingi politique te et ozala malamu kuma européen okota pe na politique ozala na membre ya parti politique moko parce que okende olobelaka makambo ya Congo na parlement et ozala malamu awa na poto kozwa ba contact na ba parlementaire ya ba parti politique awa et kosolola na ba mindele kolakisa bango projet de société na biso parce que pouvoir epesamaka na Kinshasa te pouvoir na Kabila na bawana nyonso tu pouvoir nde bazozwa yango na poto awa alors ça m'étonnerait que yozala na poto otiki kosolola na bafrançais otiki kosolola na baanglais na baaméricain okoki koluka pouvoir epa barwandais oyo bango moko bazodépendre na baaméricain na baanglais eza mawa mingi kozala koyeba visa ya kokota Kinshasa ekomi na muyungulu donc il faut Kalev oyo azali kose prendre lokola Katumbi Mwake apesa autorisation mpo kota c'est-à-dire barwandais na baburundais bakomi kopekisa bacongolais bakomi kopona elongo nini ekota Congo alors tolobaki lisusu ke na mavungu na Félix Tshisekedi oyo bazobenga alias Matamata nani aza mokonzi parce que mavungu alobi bakokeba élection te mais Matamata azalaki na Kivu alobi bakokeba élection mpe Matamata azosala bacontact mpona kosoutenir oyo tobengi pilipili alias Joseph Kabila mpo basala vrai scénario ya pilipili na Matamata je crois boyebi badessin animé wana leo tozalaka bana mike donc barwandais bakomi kosala bongo na sidi Kivu entrée massive ya baréfugié rwandais na barebele rwandais bakoti lisusu ebele na sidi Kivu c'est-à-dire situation ezosala kaka kosampire mpe na Beni bazokontinue koboma bandeko na biso na kote ya bakongo kuna bazokontinue koboma koviole mpe balobi rougeole ebomi bacongolais plus de bana mike plus de 100 bana bakufi na rougeole oyo ebimi kuna na Congo donc Congo mawa mingi ezokosalama. Alors Kanambe reprend la proposition de Etienne Tshisekedi et se met en consultation politique. IDP sera de nouveau dribblé par les Rwandais comme ils l'ont fait avec le Palou en 2006 et en 2011. L'épisode de Sun City est en voie de répétition. C'est-à-dire makambo esalamaki na Sun City oyo 1+4 tozomona baza nango pressé. Félix Tshisekedi Matamata alingi à tout prix akoma vice-président to premier ministre ya Congo kaka mpona baintérêt parce que abala rwandais et puis azocontinue ki kolabo ndenge papa na bandaki mpe ndenge ya sukisi donc nga ntango nazosala baanalyse oyo eza solo naza jaloux te nazali contre te na tribaliste te mpo nazokritike même Palou parce que ngai nazalaka moto ya Palou na Kinshasa bafamille na nga tu babata Palou naza moto ya bandundu na kritikaka politique wana ya Palou parce que batrahisa mboka il faut se ressaisir ce n'est pas encore tard donc ezali ndenge wana faut savoir dire les choses en face naza lokola bino te soki Tshisekedi asali mabe bokomisi nzambe soki mwanda asali mabe baloba te bazali batu oyo batrahi Congo mpe soki tolibere mboka tokuta oyo na chaise roulante tokuta oyo na mbeto hôpital tokojuge oyo mpe basoda nyonso na bakolabo tokopase bango na bazarme ezali ndenge wana. Alors la RDC enregistre chaque année une fraude fiscale de 15 milliards de dollars. Donc chaque année, RDC enregistre la fraude fiscale il y a 15 milliards de dollars. Na corruption, na chômage, na népotisme, na plusieurs fléaux qui gangrènent le pouvoir d'occupation, alors que le petit peuple meurt à petit feu. Alors que mbongo wana ole bafuta ba enseignant, bafuta bafuta ba fonctionnaire, mbongo wana nyonso tozokende na COP tozoperdre 15 milliards de dollars chaque année. Na CNB eza chaîne américaine montre comment les extrémistes Tutsi massacrent les Congolais pour occuper leur terre au Kivu na kokunda bato na ba fausse commune. Alors bino boyeba ke makambo ozosala ba image ya li toyebi ba fausse commune wana un jour bino bo remplaçaka bato ba vrai Congolais na ba fausse commune wana ba criminel ba bomi pe ba violer bato lelo na Selembao
na selemba butu alelo bato balali te na ngirin koto balali te baviole mutu kuna na selembao kaka na selembao mpe ngiringiri bayebisi biso garçon moko aza na conventri kombo na ye papi aza na conventri kombo na ye papi asomba simi moko afingaka bato atiaka zizani alo bakangaki ye bayebi ke papi wana na conventri ye moto atindaka texte message oyo ezodestabilize ville e lelo oyo akomi kobata masoni mpo bato bayebi bayebisi biso ke moto apesaki ndoki eza patriarche bokasa oyo akimi conventri akomi na ville moko apembeni na kotangela bino na Newton akomi kuna bino bato ya Newton bokeba ndoki monene ye na mwasi ne bakomi kuna bapumbwaka na butu. Alors opposition ya Kinshasa babengaka bango bikende bizonga mpo batia bango nyonso to baya bakolabo bato ya Kinshasa bakongo kobenga bango bikende bizonga bazotia MONUSCO na Félix Tshibwabwa alias Matamata pression basala kaka dialogue na Kabila alias Pilipili. Accord Chilombo Tshisekedi alias Matamata azo signé ya ko sauver l'occupation rwandaise dirigée par Kanambe alias Pilipili Kadon alias Pilipili oyo na Kamere Apolosa eko limwisa IDPS na famille ya Tshisekedi. Bako oyo Matamata azo sala na Pilipili pe na Apolosa oyo zali Vital Kamere bako wana eko limwisa IDPS parce que bato si bafungwami bayebi ke IDPS ezali bongo parti ya bato bazo kolia na ba Rwandais. Alors eza ndenge wana solution tout ekozala banda kobanda kosabote appareil ya l'État kosabote ba pipeline kosala ke carburant esila na Kinshasa kobanda kosala banini basabotage ya moko moko kobanda koelimine mpe ba Rwandais oyo baza na Kinshasa babizima baruberwa bato wana nyonso tu babomaka bakongolais soki bango mpe bakomi kokufa ekozala malamu mpona Congo barwandais nde bazobunda na Uganda do banda na Congo banda barwandais nde na bogande babunda na Congo congolais ata moko te abunda ata congolais moko te aluka alibere mboka ata soda moko te aluka alibere mboka. Alors César Ngadi alias Satonge atika kolota ke combat esili mpona quelque 3-4 individus basali défection bake kolanda mbongo mpo bazocomprendre te la plupart ya bato wana mpe basi bazwi poison d'or Satonge César Ngadi yebaki combat ezali mouvement oyo eza prophétie eza bana bilaka ekosilaka te mpo moto abandaki yango aza te mokonzi nango aza te moto mpe akosisa yango te na komba nde toza na fete ya bato ya mabandi bato bakomi kokima bato bazolongwama ba vrai combattant bakotikala ntina liberté ya mboka libération ya mboka bato bazokokomela nga bazobenga nga bazoloba na kokufa bakoboma nga esengeli na bino boyebaka boza na révélation te proverbe 30-30 biso oyo basantu oyo baza lelo babanga na nzambe bazali génération bato bakokufa te mpo jésus azoya na génération oyo tokomona enlèvement ya jésus ndenge akoya kozwa église na ye ndenge akoya kozwa basantu donc biso oza génération bato kokufa te soki eza na moto azoyebisa bino ke soki tolibere Congo te sikoyo tokozela susu 50 ans ekosalama te puisque bascientifique bazomona bien ke dans 50 ans mokili ekozika eloko moko ezala su te bongo yo olobi oza moto na nzambe otangaka bible sans révélation dans 50 ans il y aura plus rien yesu azoya kozwa mokili biso oza génération ya suka alors soki bongo revoir encore ton évangile okomonaki oza libanda mpo génération ya suka yango libération ya Congo ekosalama eza te ke so torate tokozela so 50 ans ekozala te puisque tokomi na ntango ya suka oyo eza génération bakomona boye ya nkolo. Alors tolobi lisusu ke na bacommunike na biso toyali génération bato tomona boya nkolo eza ndenge wana yeba ke makambo oyo oyeba yango te bandakala Placide oyo Kasanda akotaki marion na Bruxelles impudique sataniste escroc mbongo azwa mpona Mumbaya ti lelo na ale moloto ekoma te parce que naza na contact na mwana Charles Mumbaya oyo nga na bokolaka fiche ya Mumbaya aza na studio azosenga aide biso nga nazo aide ye me natunaki alobi azwa ate eloko moko te euta na Londres parce que Placide Layaki na nakini napesaka ye numéro ya fiche ya Mumbaya atikala jamais kocontacte fiche ya Mumbaya botuna ye mbongo ya Mumbaya atia wapi mbongo mpe ale moloto bakabola na saka yonsa ye azwa parti akomisela mwasi ale moloto kaka 1000 livres pamba et pourtant mbongo ezalaki soki plus de 5000 livres
na Paris ba pasteur congolais bazo abusé basi na bana ya ba congolais Kazaye maiza plateforme moko ya bato bisala mabe Liz Manzambi azalaka mwasi ya noko ya mobali na ye Manzambi, c'est-à-dire le mobali na ye auti Angola azosala bangulu noko na apesi ye mwasi na Liz alobi memelanga mwasi oyo comme ça ngana kolanda ye abotola mwasi ya noko na do baviva inceste pe baza bato misala mabe yango batie plateforme na bango la plupart bato balekaka kuna eza ba passer sataniste oyo bazo bebisa masolo mingi. Donc ezali bongo na convoiterie tolobaki ete Bukasa akimi convoiterie akei kovanda na mboka oyo babengi Newton bokeba parce que aza moloki monene pe papi na convoiterie tika kindoki pe tika biloko wana bana ngiringiri bayebi ke yo nde ozobebisa sango ya bana ngiringiri ya ngiri koto awa na poto kotindaka ba text message kofingaka okimisi millier Marcelin qu'il voit atindeli proverbe ensemble mystique. Merci Marcelin kuna na convoiterie grand sapeur la grand sapeur na vandaka abuna mona na poste ensemble moko mystique et nani atindi Marcelin qu'il va oyo aza moko ya ba grand sapeur a confirmé que alataka bien atindeli musai na nzambe ba mystique ya nzamba pambola yo soko tosala musala nzambe kitoko bakoli ebanobutaka partout na Manchester escroc munene ya mwasi na kombo ya Nana bodefisaka ye susu mbongo te po azodefaka bambongo mais azokima nango abebisi bakopa bato awa na Manchester. Alors tosukisaka breaking news na koseka toujours Chibwabwa azoyebisa ndeko na ye alobi kende kozwa dipui na tindeli yo eza na commune ya Ndili, c'est-à-dire azoyebisa cousin na ye kende kozwa jipe na tindeli eza na commune ya Njili. Yoka cousin na ye Zankol na kukende kozwa dipa metika nga nanu natala film ya Diango. Donc azakotala film ya Diango, dépêche-toi Trinita, je m'appelle Satana. Tika nga nanu natala film ya Diango. Alors pona koseka papa moko ya mongo alingaka kokumba kaka na kwiti bapesa ye baconseil ayokaka te mokolo mosu awuti na matanga ameli azwi voiture sikoyo azozonga akomi na feu rouge l'air feu rouge esali ye atelemi astope pongi mpe ezwi ye mamo abandi koronfle feu epesi vert ye azaka kolala bato baleki epesi rouge aza wana kaka epesi 3 fois vert azokende te. Alors bato bamonaki mouvement babengi mbila ndenge mbila yaki kozwa ye abimise na kar ye na pongi azoronfle bakende na la police na custody azoronfle officier na lobi bon moto lelo na kozwa ye abi ya kokota na boloko te botiele matela awa na surveillera ye achange baposition bazofilme ye do bazwi bafilme bakamera bazofilme ye na custody ndenge azofilme achange position ya boye abeta ya boye officier azotala ye wana bakangaki ye heure ni bazwaki ye na ba 3h du matin ti 12h30 aye ofungwama miso lelo afungwami miso aremarke déjà ke place aza eza bien te atala boye amoni officier na caméra mbala moko akepe officier alobi I'm guilty alobi donc naza coupable. Alors officier ayebisi bon tozoke na cote le bake na cote. Alors juge atuni ye alobi ye basali 15 ans en Angleterre mais ayokaka Angleterre alobaka Angleterre andimaka kaka yes awa na ye napesa bino conseil kondimaka jamais yes kolobaka jamais non soko oyebi likambo te na reprendre na répéter kolobaka jamais oui kolobaka jamais non soko oyebi français bien te soko oyebi anglais bien te soko oyebi portugais bien te soko oyebi langue bien te parce que oui na non ekokomemelo ba problème ndeko oyo akwitara oyo bakangaki ye na bafe bakomi na juge ayebisi ye what did you want? Because you want me to ban you to not drive or you want to continue to drink beer? Alors yes. Donc juge ayebisi ye bo donc nga na moni fo na ban yo olingi nini na ban yo napesa yo avis lokola yo olingi bière mingi na ban yo omelaka su bière te ye alobi yes. Alors juge apesaki ye 10 ans akokumba asu te. Donc ye akanisaki ke juge azobisa ke napesi yo temps ezala mbala suka osala bon, c'est-à-dire komekaka kolobaka oui te komekaka kolobaka no te soki oyebi likambo bien te. Breaking news oteyami 30